Bonjour, bonsoir, Balandinho, soit des shows d'Enar TV. Merci, Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Sur Otanga Balbusso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV au la réalité. Tu es sa alerte de Komoko ya congolaise. Leki nabiso moko ya congolaise, maman nabiso moko ya congolaise. Abengi aza vraiment en danger. Bazo lukaba bomaye. Na coupé ça ba détail belete. Mais papa, maman, landa audio. Oyoka danger nini ndeko na biso ya mwasi aza nango epi soki kozala na possibilité ya kokoma kote ya azali mpona lisungi ndeko kende okoma oyeba problème nini ezoleka pa ndeko mwasi nzambe akozanga kopambola yo te tolanda audio oyoka ndenge nini ndeko mwasi azokolela aza na risque baza koluka baboma ye tolanda. Obi, ça fait 8 ans aux en France, c'est ça, hein? Oui, ça fait 8 ans qu'il est en France. Oui. Dans hôtel, vraiment, et ça vraiment moi mon boulot pour m'ambamikanda. Pour le moment, pendant le confinement, où il y a un hôtel. Dès un hôtel, Congo, il y a un moment, funa ke pas éducateur na kende soit aide financier pour na sala ba course nazaki comment na moyen pour se protéger parce que ba pesa nga ba ticket service. Voilà. Il y a un moment nazoki na ba magasin, il y a un moment Seigneur a révélé nga lobby ndemozo se ndewazo bimisa bimiso libanda na bazo tia yo en danger. Ba ki ba confiné ndemozo kende bon en plus on se protéger pas na singi bango ba pesa nga hydro Niger wana moi ba pesa nga yango nazaki pe na bagante mais na ba no protéger ka na prière na sambela kananga na ndako na kinda na nge système na sambela na nga na ndako. Sikoyo nzamba révélé nga ke bazotia yo en danger okoki kotrape maladie wana nazalaka na hotel mikolo utoleka na loti ndoto na ke bazopesa nga bapapie na oyo fo remplir po kende pe po soki okute na policier na nzela opesa mais nataka toujours elike pa na nzambe na binzambe bakokontrole nga te nga mpenza bapapie oyo naza d'accord nango te bakokontrole nga te. Comme ça, on a dit rendez-vous. Na moni ba pesi ma papier yango na ndoto, mais na moni ba dessiner longi mo pe na mwasi na kata papier yango. Tongo etani na kepe rendez-vous, tongo na ki rendez-vous na mona ba pesi nga pe papier wana. Mais on a bina butu na lota ki ndoto ba pesi nga papier na zo mona ba na kashi mo pe na mwasi na kata ba papier na ba kata ba papier na mais na zuika na binzambe batela ngai. Et où tu les gars, moi, mes collègues, sous ma benga, les sous ono, imali sous oya kuzwa mbongo ya kolia na na binzambe. Pourquoi pas ba pesa ngaka mbongo ngomba la mongo tina na sala ba kusi ba mona vana nda on nazo bima boye eza mabe. Na l'autre sous ndoto, na moni bazo pesa ngaka corona na loboko à droite. Na binzambe likambo nini na kokende te soki na kovanda nzala tika na vanda nzala na kobima so te parce que naza komitia en danger noko de show na vanda na kati ya ndako nzamba banjo révélé ngai alobi tala ndenge bozaboye na France déjà bozolia biloko na ba marque ya 666 na zwi biloko nyonso oyo nasombaki pendant confinement nzamba naza nango na photo naza na ba photo nazo batela téléphone bipo ba botola monte parce que bayebi ki naza na ba preuve. Namoni vraiment ba marque ya 666 banini ba biloko tozosomba na Auchan banini ya 666 ba marque na bango wana nzamba le biki ça fait longtemps na France boliaka biloko ya 666 noko de show na vandi pendant 5 jours na liaka lisusu te na sandi makila na sandi na binisi bakaka moko boye donc pas possible. Sipo bato balandelaka ngai lokwa bayebiki nazalaka na bayi lokwa bayebiki nazalaka na molima ya prophétie bamindele wana mbala moko bayi komemanga na hôpital ono yo faut kende ka hôpital koma ozomitia na danger boye ozolia déploba na biso pourquoi ozolia soutenga na bino naza na gêne nazosambela nazosambela c'est pas que naza na eloko kolia te na chambre awa naza na biloko nyonso oyo ono faut kende kaka na hôpital faut kende na hôpital noko de shona boya ko kende na hôpital ba memeli ngai ba mai moko boye ba mai na ba biloko moko mema ba biloko ngo
batiango poison bapoisonne yango nga na bi non je ne peux pas manger ce genre de choses nazwi na bwaki yango noko de choses bayelanga ntongo bamemanga na makasi na hôpital nakomi na hôpital bazoloba na ngai ki o naza na corona nga bi non je naza na corona te naza na nga na corona te bino na hôpital biso soki toyoki bamakambo na bino na bareseau sociaux bozopesa bato corona na makasi nga na kozwa naza na corona te mbala mo babandi oh non de toute façon tu es folle tu parles de vérité tu es folle moi je dis non je ne suis pas folle moi je ne suis pas je suis chrétien je prie comment ça nanda bomeninga pona hôpital pona mamususu okoma awa na corona te basalisalinga ba examen wana balobi non corona eza te faire des choses bazwi bameminga na hôpital bameminga bati lelo ça fait presque une semaine te naza na hôpital bakomi koloba o bainjectinga bango kotunanga o lokwa bayebi ke nazalaka na ndeko te na France na dépendaka na bango naza na papa te na mama te naza na 25 ans donc en fait, il fait n'importe quoi, il faut des choses. Le numéro dans le téléphone, Bakangi. Le roi n'a portable, n'a direct portable pour n'a bref n'a portable, n'a pas mis portable, tout le monde a pas lango mais n'a son zamba sali kakangolu, n'a gardé téléphone. C'est quoi yo? C'est des noms des choses. balobi babanda koinjecte ngai bapriere babanda koinjecte ngai bakisi deja bainjecte nga bakisi bazopesa nga bakisi balobi na nga o naza liboma nga nabi naza liboma te botika nga na bima ono fo ozala na na hôpital lelo oyo bakomedi docteur ekotala yango fo babanda koinjecte nga bakisi bango bazoloba makambo ya corona nga nalobi na na corona te bango koloba nango loba ya biso est-ce que jésus bakomi kotuna nga makambo spirituel nga lobi non les choses spirituelles ça vous regarde pas. Oui, c'est vrai que naza na esprit à corona, naza na esprit à prophétie, mais ça veut pas dire que je suis malade beaucoup kamanga awa aba on peut pesanga on peut pesanga condition baba da kwa shekinga kisi on a yemba on fait des choses na lukika numéro no vite fait na singika kutu pa patient moko awa pona benga yo na ebisa communauté na nga makambo bangi basala nga mabe yoza na hôpital nini batinga na hôpital moko na Don Simon na eza na 20e arrondissement 20e Don Simon kombono nani kombono identité complète kombo na nga Matondo Gaël Grace oui voilà mais siko yo kiko bima na hôpital wana to mikendela na onda naza na telefone awa nazobomba ngo mpo bamona te bafoto oyo nakangaki na biloko nyonso nasanzaki numéro ya telefone na moko eza combien eloba yaya naza numéro ya telefone te numéro ya telefone ntango nazalaki na jeune lokwa babanda kobengabenganga mingi nakataki numéro ya telefone sikoyo lokwa babimisaka nga mbango na ndango nazwaka susu temps ya kotika ya kozwa numéro ya telefone te bon sikoyo soki bato balingi bacontacte yo bakozwa yo wapi mpe ndenge nini c'est ça le problème noko nga na lokola mokolo telefone azobenga nga na kobenga susu na aire moko boye ntango baopesa batikaka bato babenga parceke na sengi na kobenga lisusu na journal oyo na 17h mpona mpe naloba no nyonso noko des choses sensibilize bato bomoya balingi baboma ngai voilà yo sikoyo il faut pesa nga adresse na yo kote ozali na yoki déjà kote oza pesa numéro ya telefone to sensibilize bato baya mbangu kote yo oza baya kolanda makambo oza nango d'accord binoko na kobengo na 17h na peso susu information mosusu na peso na adresse na luka adresse parce que nayebi kutu adresse nayebi ke na 20e arrondissement nazoluka moto mosusu na benga merci beaucoup d'accord merci c'est bon vous avez donné votre numéro vous avez donné votre numéro attendez bonjour monsieur oui non, vous voulez pas le numéro de la dame? Non, j'ai pas son numéro, oui, c'est ça le problème. Non, mais il peut pas me rappeler sur mon numéro, non? Ouais, c'est ça, c'est juste un message qu'elle m'a donné, donc elle va essayer de trouver un numéro pour elle après. D'accord. C'est 159 avenue d'Avron. 129 avenue d'Avron. 129 avenue d'Avron. 129 avenue d'Avron. Avron. 129 oui. Avenue d'Avron. D'Avron, oui, d'Avron, ok. Rue d'Avron. Non, des choses. Comme on a à l'hôpital,
rue d'Avron, dans le 20e métro, c'est quoi déjà le métro? Porte de Montreuil. Métro, porte de Montreuil ou Maraîcher. Voilà. Et l'hôpital, on va en Don Simon. Don Simon, voilà. Kombo na yo ba obengo na malade eza kombo nini? Kombo ya malade bazobenga ngai Madame Matondo Samantha. Voilà, Madame Matondo Samantha. C'est bon, tozo ko alerter communauté. Maison Blanche. Voilà. Kombo hôpital Maison Blanche. Kombo na Matondo Samantha. J'espère que vous avez pu noter, monsieur. Je suis désolée parce que j'ai aussi des coups de fil à passer, des SMS à passer. Voilà. Donc, il n'y a pas d'excuses. Je vous les prêter de bon cœur et si vous avez un nouveau besoin, je vous le prêterai. Il n'y a pas de souci. Okay. Au revoir, monsieur. Ok, au revoir. Merci, madame. Ciao. Français balingi baprofite parce que bamoni ke na français te moto akolobela ngai aza te lokola nalandaka yo frère desho namoni ke osutenaka bandeko bato bazanga bandeko yango nalingaki nabenga osensibilize banda nayaki bato konjecte ngai bazobetabetanga batonga bakomi koluka tout simplement parce que nazosambela mingi kosambela ça veut pas dire que oza moto ya liboma balobi na ngai na ya liboma bamemi nga na hôpital bakosake na corona heureusement nzambe asali tokende par question awa na France olobi oza na famille te na famille te mama akufa papa akufa bambe na yamba yesu masia bandeko nazala na bango babengana ngai nakoma kovivre na bacentre sikotelema na mipesa na nga mingi na losambo bamédecin bakoma koloba ke no lokola nasalaka jeune mingi soki natiaka vi na nga na santé. D'accord. Papa na mama bakufeli wapi? Mama akufa na Kinshasa, papa akufa na Kinshasa. D'accord. Awa siko na France awa banda osambela na église nini? Bana na France na sambela te mais nayebi ke quand nazala mwana moke parce que ça fait un bon moment nayaki na poto na banda kosambela te nayambi nde Yesu Masia awa na poto. Mais voilà yango na tuni oyambeli Yesu Masia dans quelle église? Nayamba Yesu Masia na Pentecôte moko boye kaka nayoki lite ya ndenge ezala kaka na bomboli motema nayamba Yesu Masia ebanda nayamba Yesu Masia donc lokola nakota na nga na niveau ya kosambela bato bafrançais bakoma koloba nini yango natiaka vi na nga na danger parce que nasambela mingi alors ke nga nabe na bango keno eza likambo ya kosambela te siko balinga baprofite lokola bazoboma bato na corona bakotela nga makambo kenanga na corona nzambe asali babimisi ngai baye kotianga na hôpital psychiatrique moko bobo parce que naza liboma bazopesa nga bakisi ntango nyonso. Dis-moi, avant ya na hôpital wana ozali na centre nini? Foyer nini yo ozalaki? Centre nini yo ozalaki? Centre oyo nazalaki eza centre moko boye bakombo nango A9 Paris. A9 Paris, oui. Bazwaki okuna nde bayeno na hôpital balobi ki oza na koro? Oui, nazalaki na hotel, eza hotel moko boye na banda oza na hotel. Oui, kuna nde lokola babasaki nga danger mingi kobimabima kopesapesa nga biloko bimabima kokende salasala bakurse bapesa nga mbomba namona asala bakurse navanda na ndako banda chaque semaine mpona bimaka nakende zwa mbongo ti na ndoto nzambe arevele ngai keno ndenge ozobima boye ozomisa na danger plus ozose protege te nazalaki ti na babiloko nyonso te mpona protege na banda oprotege kaka na losambo nde tolo naye kozwa décision keno na kobima susu te nga nde motu nazotia vi na nga na danger. Nde baye koloba ke non ozotia vi en danger parce que tu manges plus, je faisais des jeûnes, tu manges plus, de toute façon on va te ramener à l'hôpital. Tout comme à l'hôpital, maman va koloba oh elle a des symptômes de corona. Moi je dis non, ça na corona te. Naza na corona te bino ba makambo na bino na hôpital na komo ko gangela bango. Na komo ba bino ba makambo na bino aussi to yoki on ko ma. Attends, c'est depuis quand tu es en France? Ça fait presque bango bayebi que ça fait 3 ans naza na France, mais en réalité ça fait 8 ans que naza na France. Ah, mais avant ozalaki wapi? Avant que okoma na maboko ya bacentre tout ça ozalaki wapi? Avant nazalaki pe kaka na bacentre na province oyo ezalaki
awa te na Paris ezalaki na province. Mais dis-moi ma sœur, jusque là oza ata na camarade mon côté ou bien mutu mo boye azalaki proche na yo oyo akobimisa mutu po atambola pe na bato basala ba démarche na yo? C'est ça le problème, papa nangai noko desho. Tant moi na yambaki yesu masia tout a basculé. Lorsque na yambi yesu masia na ba famille bango nyonso ba rejetaki nga parce que tozalaki bakimbangiste biso fallait pas to yamba bakimbangiste to yamba Jésus Christ lokwa mokonzi mobiki. Tant moi na yambi yesu lokwa mokonzi mobiki pe basundolinga. Parce que bango bakimbangiste bandimaka Jésus te po basundola po yo yambi Jésus. Ya tika longue histoire papa nangai. Bon, on a un problème na kolexaka na yo na émission parce que kimeli pas des choses d'Enar TV pour éviter des choses d'Enar TV azawana pour la communauté solution est commune. Voilà, tu vois. Les aga yote to kolexanga to yo kanenge communauté ba kopesa ba idée na bango tito e baba nani o ba kiko ya ko porter au secours ba porter au secours na esika ozali pour na oluka solution. Non, des choses, faut pas passer oyo baluka bambongo wana bango baporta na bango secours te yango na kuma na ko sambela na ngaka kana na kinda na ngana église time na sambela na ngaka kandingi zala kaka parce que ba pasteur yango to pesa bango sous confiance ti yo moko yebika ba pasteur alelo ndenge bakoma sambela kana ngana ndako donc yango lokwa na landa ko lobela ba mingi biso ba mama surtout biso bana bitike yango na sala ki tout vraiment nzamba salinga ngolu na na réseau bisika na zali na iba ko benga yo. D'accord, bon siko yo numéro de téléphone ezate parce que numéro ne faut za la direct bato ba benga yo directement. Siko noko de show yango nozomona kaka ke lokwa nkozanga batu yango bazozwa ba décision awa pona ngai. Voilà. Naza na moi 20 euros naza na moi moyen ya kosomba ata moi mais c'est ça parce que émission koleka batu bakoyoka communauté congolaise bakoyoka batu bakoluka ba rejoindre yo par téléphone po bayeba précisément ozawa pitango bayeba koma na hôpital batuna ba docteur bayeba problème ni neza pona yo mais ce que le quoi numéro ezate bakozwela yo wapi parce que après les émissions ba numéro dinino de choix eza numéro hôpital mbala moko oyo. Oui. Donc, plus 33, 14, 46, 43, 450. Voilà. Donc, au Kobe Tambalamoko 01, 01, 40. Voilà. 01 44 64 34 50. Voilà. Donc bandeko so ba bengi obi bazoka na kombo oyo pesaki kombo nanga awa na kombo nanga normalement Gaël Grâce Matondo mais awa ba yebelinga na Matondo ba benga Matondo Samantha. Voilà, Matondo Samantha. D'accord. To ça l'émission to belela bandeko ba koluka baya secours ba robenga na numéro. Ba bango ko sambela savait pas si soki mutazo sambela zo sala jeune azali boma te. Hein? Bango balobi parce que osambela mingi nde bakomi koloba koza liboma alors. Oui, je mets ma vie en danger, je mange pas, je fais des jeûnes, je mange pas, ça veut pas dire, c'est pas tout le temps que je fais des jeûnes. Il y a les temps si je me sens pas bien, je me sens en danger. Naza ka na yesu masia, naza na papa te, naza na maman te, na ko mais là biso na en danger. Et jusqu'apparemment je mets ma vie en danger. Voilà. Merci beaucoup ma sœur Matondo, tozo mega collecte alerte na chaîne, bande konyo sobayoka et puis retour sokeye. Barobenga na numéro wana nga pe na kozwa numéro wana to banda kolandela pe na tuna yo soki déjà batu babengi yo pona secours. Oui, bazo injecter ngai ba baptiste le problème bazo pesa nga batonga awa parce que bayebi ke en fait ils ont compris que le quoi baza ba magicien bayebi ke naza na elembo ya nzambe ba moni ke na yeba ba makambu na bango parce que soki basalinga makambu na yeba kana loba na bango vérité du coup vu que ba le quoi ba magicien yebi ba médecin le quoi ba pharmacien ba magicien balingi molimo ya Yesu Masia te. Voilà. C'est bon ma sœur, gardez numéro nanga, benganga à chaque fois, nga pe na ko benga to lexa ba émission to e ba solution ndenge kozwama.
oui bato vraiment batelema communauté batemana na papa te na aka na communauté yango nabengaki no de show. Merci. Merci maman na yo ki o. Napesi yo confiance ya lokola ndenge osimbaki makambo ya Eliane nayebi kokosimba mpe makambo na ngai afin ke communauté bayeba bongo kotelema avant ke basalanga mabe. Merci nazolanda ya yo pe nazotelemela yango également yo yebi kaka des shows de Nar TV pour la communauté, des shows de Nar TV pour la maman, c'est ça. Bakosinga makambo kina na corona finalement ya solo vraiment bazoboma bato pour na mambo ya corona. D'accord. C'est merci bon. Merci tout à l'heure, merci. Na ubando benga yo merci. Okay. Na Rolanda. Donc voilà, bande konabiso esali mawana mutema bamboka oyo toya ya tata te mama te tango kutani liboso ya ba problème ya boy. Non, vraiment il faut nzamba sa la grâce. Pour commentaire ezate oyoki ndenge ndeko mwasi ye moko azoloba. Donc tu éviter quelle situation oyo azoleka nango na mboka mupaya tata te mama te. Mais par contenu, à l'obi bakangiye, azo sambela trop, bon, oui, qu'il y a un moment mindele ba comprendre peu prière, bien te, hein. O sambela ba gêne belé, ozo liate, ozo maigrir, bango ba considérer o ki ozana liboma. Or que ozana liboma te, biso na Congo ou bien ba africain to sambela randengo wana. Bref, commentaire ezate. Et je ne sais pas trop, sauf que témoignage ya ndeko mwasi wana bengi, ndeko mwasi matondo, abeleli na des shows de Nar TV pour aibi que des shows de Nar TV, a telema pour la communauté, des shows de Nar TV, a lobela raba mama. Ndeko papa, ndeko mwasi, pasteur, tope basali ya nzambe, tope bana nzambe nyos, oyo mutema na eko tutisama. Numéro ya téléphone yango wana na kati ya audio, benga bandeko o bayebi Paris bien. Lobi ekozala tour na yo okobenga pe na des shows de Nar TV na kobunda ndenge na bundelaka bato nyonso. C'est ça, esalinga pasi na ebite loni na koloba mais ndeko mwasi azosenga secours bakomi ko injecter ye likambo akoboma bato pona corona. Yo yebi bakomi ko kosela bato soko ye corona babomi surtout biso ba oyo totanga te oyebi elo na oloba kote wana surtout biso ba oyo c'est facile ba injecter yo bazwi biloko nzoto akati bakesa nango ndenge boyo ke eleka na ba réseaux sociaux. To sunga ndeko mwasi soko landi audio oyo moni ke ozana possibilité ya kokoma na Paris esika apesi adresse kende otala ye benga na numéro ya téléphone wana bakopesa yo adresse na chambre esika azali okomi wana otali ye benga des shows de Nar TV pesa biso suite ekosala bien. Aimez, commentez, partagez largement pesa bandeko mususu tantôt solution ki kozwa mesika yo partager ekosala bien. Ezalaki ya bino humble serviteur, l'homme de bonne foi, zala branché ba émission za koya. Ciao.